Ah, bandeko na ngai. Avec atambola kana mutu, lelo atamboli ye moko. Avec na mutu, avec yango asa nani. Et bongo mutu asa nani. Tout est possible yango ye. Yango wana nako pesa mbala moko maloba na invité na biso ya tongo ya lelo ye moko a se présenter na bolai penza. Maître to pesio mbote. Mbote papa Rémi, mbote nabino mibale, soki na kobenga bino banani, dio nabino, na pesi mbote. Je salue également tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre de partout. Je suis Maître Mbango Mouchingelete Glory, non-voyant de mon état. Je suis avocat inscrit au barreau de Kinshasa Matete, défenseur des droits de l'homme relatifs aux droits des personnes vivant avec handicap, membre du cabinet accès à la justice et l'assistance judiciaire des personnes vivant avec handicap, en même temps membre du cabinet Mouchembe. Et voilà. Merci beaucoup maître pour la présentation. Merci Azali maître et puis Azali personne non-voyant, oh, to bengaka communément aveugle. Kasi maître, lelo to sepeli to solo la o etali droite. Kasi to sepeli lokola journée ya canne blanche utaki koleka mukolo ya le 14 octobre. Non, le 15 octobre, plutôt bolimbisi, le 15 octobre ezalaki journée ya canne blanche. Yango tolingi na mokolo mwalelo to meka kosolola o etali likambo ya canne blanche. Yango wana maître pona pesa yo maloba na kosepela o s'expliquer o yebisa bandeko yo basolanda biso origine ya canne blanche et pourquoi journée wana ya canne blanche. Oui papa Rémi, merci beaucoup pour la question. Mais d'entrée de jeu, la canne blanche, on parle de la canne blanche. Mais ce que c'est ma solo ya canne blanche, ma solo wana et outi nakati ya droit parce que aujourd'hui nuance est basé sur les droits. Ce qui te le but aux na moi kala ma solo topé mambi matali handicap et bandaki ko zala ba action moko e outi na mitema malamu ya batotope ou ba bengi ba acte charitable. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de différents instruments juridiques relatifs aux droits de personnes avec handicap, entre autres la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes avec handicap, d'autres instruments sur le plan régional ainsi que sur le plan national. Sur le plan national, tout ça na la loi organique portant protection des personnes, protection et promotion des personnes vivant avec handicap qui tire sa source à l'article 49 de la Constitution. Donc, ce qui est tombé à masola canne blanche et outil na droit parce que ce qui est zongi na Convention des Nations Unies au Italie Makambo, il y a des personnes avec handicap, cela nous renvoie à accessibilité. Or, pour na personne aveugle, aïba ko se déplacer, aïba ko se mouvoir, azwa accès na banzela nyonso et sengi azana ba moyen misatu. Azana ba moyen misatu pour na ye à se déplacer, pour na ye à se mouvoir, pour na ye à sala oyo esengeli lokoya bato nyonso. Moyen ya liboso eza canne blanche mais na lutiki na canne blanche na ko lobela to za na oyo babengi na nous. Pour parler de la canne blanche, il nous faut parler d'abord de la mobilité. Mobilité est à nini? Mobilité est à court, topé, malakisi. Oyo, ezwami na kati, il y a enseignement. Oyo ba bengi ya ba personne aveugle. Mobilité est à esika ba aveugle ba yekola kana kilasi lolenge ya kotambola. Mais na kati ya mobilité
tous en a 3 moyens. Mais on va évoluer. Mais pour le moment, tout le blague a 3 moyens. 3 moyens, on a tout dans le camp blanche, tous au bela, une tierce personne. On va bengi guide. Tu es bela pe, on va bengi chien guide, mboa. Nde, tu es camp blanche. Maintenant, mboka oyo makambu et poussani déjà ebele makambu évolua badala ba moyen wana. Moto o ba bengi aveugle avec kotambwa na chien guide na ye. Mbwa o ba ye kolisi ndenge nya kotambusa ba aveugle. Akomeme partout na musala, partout. Ya mi balé une tierce personne lokola moto nyonso. Papa Rémi ko simanga loboko o ba bengi guide. Oko tambola nanga et consort. Mais nyonso wana ezoko poussa ndeko aveugle te asala makambo na ye na autonomie nyonso to pe na indépendance nyonso parce que d'une manière ou d'une autre à cause de la tendance ya ko dépendre na mbwa soka lete mbwa soka bibongami te akotambusa ye ndenge esengeli te mbwa pe soki ba éduquer te ako yeba te kotambusa ye. Or mbwa wana azambwa o esengeli ba adresser ye par rapport ya o etali mobilité ya baveugle. Pour na kozwa mbwa wana ezosenga mbongo ebele. Biso na RDC nan to komi na niveau wana te. Ya mibale une tierce personne o ba bengi guide. Guide soki osengeli ozala na guide oyo vraiment akotambusa yo malamu faut bozala na même moral. Entre autres, faut azala mwasi na yo. Pambate ayebi tant tozoko bimaramno to sala le bien-être de notre couple en dépend. Mais ce qui est à moto, ce qui aux dans le meillate, moto na koyate. Pambate yepé aza à la recherche, il y a stabilité à vie nae. Boni ya koza kaka disponible pour na yo. Bongo ye akomiluka tango nini. Mais ceux qui aux ba moyen, boyokani ofutaye a koza disponible. Ceux qui moyen zate a koza disponible te. Yango wana omoni nyonso wana nde ezoko sala ete canne blanche et ya en première position. Canne blanche soki ozana canne na yo yo moko olamuki na tongo oyebi banzela na yo okozwa canne blanche na yo ozoko tambola okena yango ezoko guide yo bipai nyonso olingi. Voilà pourquoi nous disons la canne blanche c'est un instrument soit un moyen par lequel les personnes vivant avec handicap peuvent se déplacer na yango. Donc yango nde ezoko faciliter mobilité na ba ndeko nyonso o baza na pasi ya misu. Ba bengi yango canne blanche premièrement avant to limbola o etali langue nango. Canne blanche ezoko permettre en même temps identification ya ba personne vivant avec handicap. Pour na oyeba moto yo aza aveugle, il faut à tout prix asimba canne blanche dans le boko. De l'occasion la canne blanche dans le boko, c'est ce qui amène le gens à comprendre que c'est un aveugle. Donc ça permet l'identification. Ya ba personne aveugle e yango e sungara bango pe pona ko tambola. Donc yango to bien belé et là qui vraiment natina na yango. Merci. Merci maître Glory Mushingilete oyo aza penza maître avocat na barreau de Kinshasa Matete soki ndeko na bino fujo lelo oyo boyebi akotaka makala soki abima eza maître Glory nde muto asala défense ya kokende kobunda kosambelela ye azangaki makoki ya kofuta bavoka mais maître assembelela ye voire même kutu bambula ezobeta na batransport na ye moko akenda kobunda po ndeko na bino lelo azongela micro na libanda yango wana maître toyoki explication nyonso opesi mais toyebi ke chaque le 15 octobre ezalaka journée internationale ya canne blanche bafetaka yango monde entier bamboka ebele bafetaka mais année oyo na yebite et pas na biso feti ya canne blanche et salamaki wapi. Merci Nego Fujo pour la mutuna. Il revient de savoir que mokili mobimba bato nyonso et pas ibasanganaka
pona kotala makambo ndenge etambolaka na mboka bayokana que pona bandeko aveugle bapesa bango pe valeur na oyo etali corne blanche yango bayebaki kopona mokolo pona commémorer to pe ko célébrer existence ya corne blanche eza nde bongo esenga na ba gouvernement nyonso ba sepelaka na mokolo wana oyo ezali chaque le 15 octobre. Néanmoins na mboka na biso mbula oyo yango eleki kaka boye eza eloko oyo biso nyonso toza ko déplorer parce que lelo je ne cacherai pas les mots, je dirai tout de suite quand il s'agit il y a catégorie mosusu ya handicap les choses bougent bazoko lobela yango mais quand il s'agit à d'autres catégories entre autres catégories ya aveugle topé ya baba dans la plupart des cas les choses ont tendance à passer sous silence. Pourquoi des poids, deux mesures? Et loko biso tozoko déplorer. C'est ce que moi je qualifie comme étant une discrimination dans une discrimination. Lelo motonion sosoko tuni canne blanche. Activité nini o salami pour na célébrer on a RDC. En tout cas moi à ma connaissance na yebité. Bande ko ba benyi na Lubumbashi. Po ba tunanga et l'autre côté. Sauf que na yebi na Bunia journée à canne blanche bazalaki appuyé na fanfare ya la police nationale longonia na Mokambi ya la police nationale ya ville ya Bunia pambate ayeba ko pesa fanfare d'une manière gratos pour na appuyer célébration ya canne blanche dans la ville de Bunia ba ndeko la police ba stambolaki na bandeko aveugle na bandela nyonso ya Bunia pour la célébration ya canne blanche. Mais en mboka mokonzi Kinshasa eloko et salamité pourtant awande ezana siège ya institution et pas ipe mama mokonzi oyo atali mambi ya ba personne vivant avec handicap avandaka asalaka alalaka alamukaka atambo na yebi mituna eza ya yobi ya eza ngai mais limbisa yo makambo zokoloba oyoka kyango epa ya nani topé batunde bazoko lobaka ndengwana soit bandeko avec ndé bazoloba pour na ko exprimer ras-le-bol na bango parce que nga jusque là na bika kakeno ba célébrer en ngote à mon avis je comprends que ça n'intéresse pas l'autorité de tutelle ça n'intéresse pas ministère parce que ceux qui est ko intéressé ministère alingaki a contacté ata soki a contacté ndeko glorité a contacté ndeko fujote et là na bae akokaki ko contacter pona ko célébrer journée wana parce que oyo nga nazo komona ngo eza lokola manque d'attention soit manque de considération na catégorie o babengi baveugle ndeko fujo pambate otuninga motuna tikete ngana appuyer malobanga na uti koloba awa soki tolobi tozonga na secrétariat en charge ya ba personne vivant avec handicap ba uti ko sala recrutement ba sali recrutement okomona ete nombre ya ba personne aveugle na nombre ya ba catégorie mususu ekeseni nombre ya ba personne aveugle eza moke. Pourtant, ngana yo to yebi nombre avec les baza capable de travailler pour apporter un plus na développement topé émergence na mboka oyo. Mais qu'est-ce qui fait à ce que ba catégorie mususu ba les caliboso ba avec des bases à nombre mouké. Voilà là où je dis que non, il y a manque d'attention, soit considération exacte na o etali catégorie ya ba personne aveugle. Et voilà. Ok, wana tozo lancé un appel et pas ya secrétaire général na biso ya ministère ya ba PVH oyo yo mokoza PVH oza handicapo oyo ba bengi ndundu donc tala likambo wana 2 poids 2 mesures tolingi yango te équilibré mais maître moi avant de Rémi a posé question
mutuna moko eyeli ngai balobi ke na juin ezalaka na journée internationale ya ba personnes vivant avec habilisme. Donc ya bandundu oyo baza renommé bandikapo na juillet esi na août boye ezalaka na journée mondiale ya bababa oyo babeki bango bandika bush. Donc na octobre toye kozwa journée internationale ya baveugle oyo babeki bandikazie journée ya canne blanche. Mais soki totali bandeko na biso bandika pied bandika bras baboskito baza na journée particulier te oyo ya bango moko mpe nyonso baye kosangisa bango kaka le 3 décembre. Lokola mpe moto echapotaka ministère yango aza mpe handicapie yango wana te eza na base ya kofina to kokanga mwa misu mpona babiloko ya mike mike oyo ezolandana wana. Merci beaucoup ndeko Fudio. Na comprendre question na yo. Ya mutu esengeli toyeba, à moins que je sois mal informé, à ma connaissance, il y a un cadre légal qui existe pour le droit et pour la protection et la promotion de personnes vivant avec handicap d'une manière générale ici au Congo. Néanmoins, peut-être que je sois mal informé. Dans le cadre légal, on a évité ce qui est répartition. Il y a Mikolo ou Tikoloba, ce qui est accouché. Il me revient de revisiter encore la loi pour fixer les esprits. Néanmoins, à savoir que sur le plan international, Mikoloana Ezali. Tel que n'a habité Oyo, il y a une journée d'albinisme en mois de juin. S'il y a eu des activités qui ont été organisées, paix à son âme, le Vieux Texas. J'avais beaucoup plus travaillé avec le Vieux Texas sur la question de l'albinisme. Mais depuis qu'il est parti, je n'ai pas encore eu la chance d'être consulté par organisation moko ya ba personne atteinte d'albinisme. Oyo etali basour. Bien aimé, je vous dirai tout de suite. Oyo etali catégorie ya ba aveugle, écoutez-moi moi malam. Basour baza ba oyo nde bazo ko subir discrimination. Na oyo etali politique de handicap na RDC. Yangwana tolobi discrimination dans une discrimination, une politique de poids, de mesures. Toyebite, cela est dit à quoi? Réfléchissons peut-être au cours de cette émission. Merci beaucoup. Mais, Oyo Etali, célébration, il y a handicap d'une manière générale. Et zappé na Mukulunango, le 3 décembre. Yango ana ba renvoyer batu nyonso kuna. Que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan international. Bisognon sont se retrouvés d'une manière générale le 3 décembre. Merci beaucoup. Merci mingi ndeko Glory na biyano na yo. Mais eza na eloko moko oyo to solola ki mikolo elekaki ekozala malamu mpe soki to meki kotuna yo pe eloko wana ekozala malamu. Ezali boye mikolo elekaki kuna ndeko Fujo alobaki parmi ba catégorie nyonso ya handicap, catégorie ya ba non voyant baza ko vivre penza na se ya pasi. Est-ce que ozo partager point de vue wana? Ndeko Rémi atako to mono côté mais toyo kaka. Biso ba oyo nous voyons avec le cœur. Et nous faisons tout avec notre tête. Ndeko Rémi Lelo Oyo. Pour ne pas parler seulement, il y a boulevard triomphal. Mais ceux qui ont l'équipe, il y a des grands acteurs, nyonso, yamboka, na ba point chaud, nyonso, yamboka. Et pas y wapi bandeko bandicapé, ba s'organiser pour ba mandier.
okomona na bakwe nyonso nombre ya personnes aveugles nde elekaka pour dire eza bango nde bazokoniokwama kokanisa lokola maye oyo etali politique ya protection to pe ya promotion ba personne avec handicap awa na mboka etali bango te tozokoloba na ba preuve depuis ministère ezala ministère combien il y a ba conseiller avec les bazakuna oh na koyi kotanga pe ya sonam papa manzenza oya kufa on a yebi à peine il y a un jeune frère Aouti ko zala élevé na rien ba conseiller Drevi Foutila pe j'apprends que non papa Moukoulmane azakuna donc bazara mi balé mais s'il faut compter le nombre des agents le nombre na cabinet militaire handicapé moteur baza ebele ce qui fait que la politique est beaucoup plus focalisée sur beaucoup plus la catégorie de handicapés moteurs. Bandeko nanga ba moteur, toza de cœur avec vous. Nous n'avons rien contre vous, mais nous sommes en train de dénoncer ce dont biso toza victime na yango. Beaucoup plus bango baza ebele. Ozoko mona ba politique ebele, makambo ebele eza beaucoup plus focalisé na catégorie ya ba handicapé moteur. Solo maître Mbangu namoni makambo ya koloba ezali ebele kasi TV ezali ngonga na yango na kozongisela yo maloba po omeka kosala mwa synthèse na mayemaso toti kosolola na émission oyo et puis profiter pe kopesa bato mibale misato mbote ekozala malamu mingi. Mais atondi papa Rémi ta yango ndeke na lombango bon toza obligé à respecter tango tolobi boy quand on blanche eza instrument topé moyen ozo ko permettre identification ya ba aveugle pezo ko pesa bango makoki ya ko se déplacer ya ko tambola babenga yango quand on blanche pambate langue nango ya pembe engala atana butu na molili yango engala mutu ayeba aveugle ye wana mutu ayeba kotikela ye nzela yango wana tosengi na mbula matari. Nous voulons une politique propre relative à la canne blanche. Pambate ba police nabiso. Il y a réglementation routière. Baza formité sur la question il y a canne blanche. Et ça ba mapinga armée ba militaire bango nyonso baza formité. Et ça ba magistrat, et ça ba avocat, ba chauffeur. Baza vraiment sensibilisé. Voilà pourquoi awa il nous faut une politique propre à la canne blanche pour ramener les Congolais entiers. Il y a qu'à avoir une attention attirée sur la canne blanche. Na cause on a terminé la canne blanche nanga moto a moninga vike ayebite ayoka sangonango te akolekanga or ezo ko senga akosunganga parce que na difficulté ba nzela eta ko fungwama ya des nids de poules il faut na katsa nzela il faut lisungi mais ba tu bata sensibiliser contre ce il faut une politique na ndenge wana pour na biso moko to telema to sensibiliser pour utilité ya canne blanche et soit valeur oui na bamboka mususu okotelema na nzela ozwi kaka nzete na yo otomboli yango likolo mituka nyonso etelemi ebandi koklaksone po ete yo katisa awa soki omeki yo okobima ebembe na boulevard yango tozo kosengana mama mokonzi ministre en charge de la question des handicaps ameka kosala politique oyo ko faciliter mobilité
et bah, personnes vivant avec handicap à travers la canne blanche, non seulement dans la ville, province de Kinshasa, mais dans toute l'étendue de la RDC. Merci beaucoup. Ah, na pesi bandeko. Il y a Union nationale des aveugles du Congo. Mbote na président Dominique Ngalamouloumé. Na pesi bandeko ya Fédération nationale des associations ya ba personnes vivant avec handicap et quand même na maître Pindu Mbote. Na pesi mwasi nanga Mbote madame Priscille Mushingelete bana nanga Shukrani Shukia Mbote église Christianance Mbote quand même et kambami na porte forte le totala na mulonga na mama tete le totala pe bandicapé nyonso Mbote pourquoi pas maman ministre Irène Mbote nayo. Merci. Na caméra, sans oublier na machine kuna DT Mouya Tobo Sanité Mama Fifi Mobimba ya Mboto pe Mama Ritz Kitoko ya Pose bagarde na biso nyonso ya FM Bambote tokutana bolanda kabiso na YouTube na Fondation Malua 2. Tout est possible et kozala malamu mingi. L'émission continue. Nzambe apambola bino bisika nyonso bozali. Ciao. Ah, bandeko na ngai. Avec atambolaka na mutu lelo atamboli ye moko. Avec na mutu, avec yango aza nani. Et bongo mutu aza nani. Tout est possible yango ye.